esengo pesa ya koyeba ete bozali liboso ya etando na bino vuva mu télévision etando ya bwania etando ya boyebi etando ya bonsomi etando bongo ya kolamusa bayindo na pongi mbote epai kani bosili kozwama mbote na mabota na bino nyonso balandi bino kuna na chango balobi na matete kuna na wenza deta mbote na bino balandi na biso mbote bana njili mbote bana masina mbote na balandi monene balobi kuna na mbenseke tomoni ya ladina navi bango ba comprendre kaka kuna ne kosingo mbote na bino na libota mobimba mbote na bana kimbwala bakokende mbote na bino mbote ya mingi bana maluku bana ya ntsele balandi monene ya émission lolenge ya bomama bino baye bozwaka ntango na bino ya kolandaka manaka iyelekaka bongo mokolo nyonso ya mardi pe bongo samedi na 19h30 mbote na bino mbote lisusu boko baka kozala balandi monene ya émission oyo lolenge ya bomama oyo yaka bongo kobongisa lisusu ya bino bandako kobongisa ya bino mabala tolobaka na ngonga iye papa déposé na télécommande benga mama benga bilenge basi bozana bango pene po nini te benga pe ba voisine mesana katango no sokotala na bango ba film pe ba théâtre baya kolanda bongo manaka iye oyo yaka lisusu na mbongwana lelo liboso na bino lisusu toyena manaka ya sika tango nyonso bomonaka toko changeaka elongi bo comprendre ete manaka ya sika nde ebelemi pene na bino na ba émission na biso uti koleka tolobelaki bongo ba mama bokilo toyebi ete mbongwana ekoti na bandako epai kani bozwami mbote na bino nyonso mama bokilo bozalaka tango nyonso bolandaka biso pe bobengaki biso bolobaki pe bopesaki longone na manaka na bino oyo uta ekoleka topesi bino mbote epai kani bozwami babokilo nyonso ya mokili mobimba ya RDC ya Kinshasa bolandaki bongo manaka na biso na kati ya etando vom télévision pe na nzela ya internet ba mwangisi TV wana nzela ya YouTube lelo toyeli bino sujet na kolikia moto abosani te pe kokamusa bino te masolo tokobeta lelo tobeta yango pe tokokontinue kobeta yango soki mbongwana ekozala te pour tolobaka na bino tango nyonso éduquer une femme c'est éduquer toute une nation. Mwasi moyindo abungisi ba repeur na ye mwasi moyindo abungisi boye mwasi moyindo ayebite nini asala akomi abandonné à elle-même parce que ye moko alingi basakana na ye moko alingi basala ne o balingi ba chosifier nyonso atolobaka na bino eza po tobungisi bongo bonzambe nyonso esalamaka na mokili ya bato nyonso esalamaka na mokili eza lié na bonzambe soki bobungisi bonzambe eloka malongo ekozala te lelo toye kolobela lisusu sujet ya sika tolobi la femme africaine femme congolaise en particulier face aux réseaux sociaux bandeko na ngai basi bandeko na nga balandi la femme africaine femme congolaise en particulier face aux réseaux sociaux tolobaki na bino na ba émission uti koleka likambo ya Dubai likambo ya ba influenceuse bao wana ba mimi batutina liwa motake Dubai akeko lukambongo asali akosala sino stoyebi lisolo ya Dubai mais masolo wana ezokoba na ba forme mususu lelo toyoki na Congo Kinshasa babeteli biso lisolo ya partouze bandeko basi toyebi te nini ezoleka na kati ya mituna bino nini ezoleka na kati ya ba cerveau na bino soki ya solo mwasi ndazalaka porteuse ya bomoi soki ya solo mwasi pena azalaka porteuse ya vie pona nini tokomi tina niveau ya komikitisa na niveau wana basakanela biso lokola biloko tant on est dans le baranabino celui qui trouve une bonne femme trouve le bonheur pas celui qui trouve une femme parce que quand on trouve qu'à femme mais une bonne femme moi ça la flirter moi ça tikala cause la flirter moi ça za pierre précieuse pour ceux qui moi ça za libanga ya talo mutakozala na souci abungisa
libanga atalo na ete mais soki mwasi aza fleur akofane. Lelo tona ba phénomène partout, biso totali na média ndenge nini phénomène partout ebomi bato ebomi père ya famille parce que ba fille basali makelemba na bango basali ba groupe ya basi o bakena ko louer bandaku po basala ba jali pate o epesaka bango mbongo. Bandeko balanzi nayebi nakoliki ya boza mikolo baterme mosusu lokwa etando etalamaka na bana bo comprendre nini tozoninga toloba na esiko wana. Nayebi te bomoto soki eza wapi. Biso bayindo eza culture na biso te tata na mama na bana basokolaka na plage esika moko. Eza culture na biso te. Mais lelo na partous bat baza 5 6 basangani mbeto moko basi 6 basangani mbeto moko lolenge ya bo mama mwasi ya valeur porteuse ya vie toyebi te basi wana to qualifier bango banani balobi o non biso tozelongo mikanda tofutelaka yango eza mode ya vie nini. Tomonaka pe na ba femme arabe non tomona te babolumbu na bonne to comme ba femme africaine. Moi ça mundele oui c'est vrai bazaba na nyoka ce n'est que normal bazara race ali baby ce n'est que normal mais moi si à moindo moi si azana bonzambe moi si ya yambo moi si aza moi si à référence balobi 6 contre une seule personne. Naebite nyonso wana balingi mbongo baza ba influenceuse na ndenge nini balingi bazwa mbongo l'argent facile. Moi si abotami na libota moko otali epa azobimela aza même pas na famille oyo ekoki kosombele mam téléphone mais ye ake asali kindumba po somba téléphone à $1000 mais ba parents na ba ofuta ta msunda ka $50 o esika pa bimelaka o esika pa ke na ko réclamer ba fufu toloba nini basi wana lelo ba influenceuse bandeko basi to ekolobela bino lelo to baki na bino la femme africaine face aux réseaux sociaux ndenge ni ozoko utilisango oso utiliser réseaux sociaux na ndenge ni ba tiktokers lelo bazo sala rage na réseaux sociaux motalingi ba mona ye abosani parcours abosani azanani abosana bimina libota nini abosani tina nae malingi ba mona ye. Est-ce que olingi ba mona yo po komi na mbongo okoki ko influencer ba tutene zaila malamu ngala moina TikTok ango on dirait ça combo moko za codé mais il faut to landela on dirait ça combo moko za na envoûtement parce que ça na batu nyonso moi si nyonso alingi akoma na TikTok et puis TikTok et ça ka TikTok pona basi plus c'est ça bolumbu les femmes africaines valeur ya femme africaine babi femme noire femme africaine puis to tanga ki yango na ba école valeur bapesi mwasi ya moyindo mais biso mo basa ba indo lelo poto bungisi bonzambe wana foto ndima kango to bungisi o ya biso to landi bonzambe oyo ya bato mususu et puis to zangi bokasi o wana to landi bana nyoka biso bimisi bolumbu na biso na balabala. Na baasho to komi nango bandeko basi eza pasi komona mwasi baninga basi mibale ba osoko lesika moko amoke ne tozobeza na plage mais na douche ata yana leki na baasho to komi eza difficile mais comment boko ko sala lisano wana basi 6 basi 7 boke na bo futi espace po
beau recevoir mibali beauté ya bisonine la femme congolaise c'est vrai ba bazo mona ngo normal mais ça normal té moi ça na facilité à kosala kindumba azana facilité à kolongola bilamba esika bato bazali po azwa mbongo mais ça na facilité te ya kocha bassin na ye ya mapa bassin na ye ya pondu bassin na ye ya ndunda akende koteka na ebite bandeko basi facilité bozwa ko wana na koteka ndunda na koteka pondu na kolongola bilamba kotika bulumbu nini eza na soni moi ça bungisi soni na misu na ye pona mbongo moi ça lingi mbongo koleka nyonso makambo tozoloba toyebi ke ko choquer bino mais tolobaka na bino bolandaka biso sans tendance sans parti pris po etando ce que eye eza po réveiller ba conscience à bato et éveiller lisusu bato parce que otozomona na mwasi ça n'est de trop otozomona na mwasi ekomi eleki ndelo yoka pe bakomo bapesaka partouze na ebite partouze bino bayi lopoto eza vocabulaire nini eza monini ewuti wapi ebimeli wapi na ebite so nolobaka eza partage eza nini basangisaka bapartageaka nini c'est choquant basi na TikTok po TikTok na bango etalema lokola réseaux sociaux ezala esika nango oyo ezalaka monétiser bayebi sekele wana mutamoni po video na TikTok etalama mingi ache bolumbu na ye ache insanité donc moi ça c'est un langage facile na kata réseaux sociaux donc alobaka nyonso sans rien ko bomba na munoko oyebi kutu tozongisaki boy tosalaki boy ekomi donc moi facilité wana de langage na réseaux sociaux ba femme tiktokeuse lelo ba femme tiktokeuse na to moni bango parmi ba kidnappeurs moi c'est abosani pasi ya 9 mois ya mwana na libumu andimé zané parmi ba kidnappeurs o ba kokangaka bato ba kobomaka bato ba kolongolaka bato biloko akati ya nzoto po ba kende koteka po lobiye a roulé kaka na Range Rover a roulé kaka na mutuka moko songolo mais na ebite mokolo to kufaka mokolo to tchaka azolo likolo soki zolo na sendenge balobaka nani amemaka mutuka olingo omona na lelo apparaître lelo bamona o lelo mobosani lobi na yo obosani outi na libota nini olingi mbongo facile to mona rapé bato soki baswa disons ba milliardaire ya mokili non to mona milliardaire affiché comportement bon na réseaux sociaux ta basi ya mbongo na to mona bon ba affiché ba comportement na bango ta mais biso ba pauvre la femme congolaise azuma $1000 azuma $5000 atandi na mbeto aye pour influencer bato lokola réseaux sociaux na mboka na biso eza recadré te eza dirigé te eza kaka sala o lingo sala dans numérique eza kaka ndenge moneli o sali na yo po mega yo mtozo somba l'état moi surveillant eza te il y a du n'importe quoi moi si moindo po ezo lekaniza kaka te na Congo quand on la femme africaine c'est partout Afrique mobimba mbasi ya baindo do bakomi na bango ba objet bakomi na bango biloko moi c'est ayebi te ke nzoto neza sacré moi c'est ayebi te ke nzoto na ye le fait kazo yamba mibali ebele azozwa pe milimo ebele na nzoto na ye yo tobi bonzambe batangisa yango bato fo boyeba bonzambe c'est facile oloba nabimaki na intel nazalaki na intel nazongisaki na intel mais oyebi combien de milimo ozozwa la femme africaine moi ça moyindo bozana ba TikTok boko sala ngo misala ebele boko influencer bato na misala ebele nazana TikTok na ngai na tekaka malala na kocha ngo pe na TikTok nazona ba client ba sombi
Nazala TikTok na ngai, nasalaka ba sac, nasalaka ba foulard. Yo za na TikTok no sala nango nini? Influenceur dans le mal ou bien dans le bien. Olingi bat ba copio na malamu to na mabe. La femme africaine, la femme congolaise. Nebi ki bat ba lobeli yango tongo ebele na ba etando. Mais dossier ngo ekufika ndeti je, ba partout. Ba epsipso c'est un métier. Kindumbe bandi moi kala. Oui, parce que moi ne pas bungi bandakala. Moi c'est africaine pas baby bandakala. Kasi moi ça na poussa ba recadrer. Moi ça na poussa ba lobela parce que de yemo ko ayebite, mais il faut ça na ba tout mobimba ba ya ba lobela moi si wana. Pour comprendre que o yazo sala elongo banité. Moi c'est mi bombaka. Moi c'est mi tikarate bolumbu na miso ya bato. Moi c'est mi tikarate bolumbu na balabala. Mais lelo moi si asali sangisa toyebite tobenga ngo ba dio tobenga ngo nini. Mais lelo pe ezoza na ba autorité ba quelques autorités en mboka au moins on a ba image na ba si on a ba partout. C'est pénible. Moi si et là tozo bosana lelo eza bien ko sala bongo la femme mais lobby tant ko bando ko regretter lokola poko yeba te nini yango sala obandi okanga batu bandoki. C'est bien lelo de rouler carrosse, c'est bien lelo tambola na mituka ayenga mwasi nazana ngo influencer pe baninga batu musu pe bakei bakoti pe bandaka banganga basimbi kisi pa koma na mbonga kufi pe parce qu'alanda ki yo po yo influencer qui est avant de monter mezo simba te ndeni baninga bazui ngana zui te ndeni baninga bazana oyo ngana zana ote bakeni bazoki wana mweni yango na Dubai bat balia kina bazongo mutameli na zongo ike poli koloni nazala nango donc yemoko na bo moto na ye et loke mo a se reprocher nango ezate matalika matériel. Bandeko balandi. Ba maman. Éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation. Pour ce que tu éduquer moi si t'es une nation mo bimbo eko ke na kobeba. Parce que moi si c'est le cerveau moteur. Moi si ndem ta bota ka mokili. Moi natanga le baka côté ya yambozaka côté ya maman et ça pas pour rien parce que c'est yende mama o azoboko la mwana. Yende mtazalaka na mwana, yende mtamelisaka mwana, yende mtakomunikaka boye pa ya mwana. Siko basi wana totala bona niveau ba bebisi mokili. Bandeko balandi. Eza pasi. C'est pas facile. Batu musuba olobela ngo te. Po baso mo ate ba banda wapi mais biso na etando yena vam te visa to olobela yango. Eza facilité. Eza facilité ko éduquer mutu. Siko bota la génération mobimba ba génération ndenge ezoke na kokufa ya basi siko basi nde ba robota ka bana est-ce que tu as la chance ba na ba venir pour te baka jeunesse à lobby nde à venir na biso est-ce que tu as la chance pour ceux qui déjà maman za ya ko beba maman za ya ko bunga bano ya ko bota ba bala malonga bande ko na TikTok. Vous avez un problème, moi ça a un problème dans mon bain, aïe ko exposé na TikTok. Alingaki mobile moko ba komaki mobile on ba yebana ite ba komi na ndaku mobile na Yesu aïe ko expliquer bomo ki mobile yana na kati ndaku. Vraiment. Aïe na on a TikTok, aïe na on a réseaux sociaux. Est-ce que c'est normal? Ba maman, est-ce que c'est normal? Au sali biloro no on a réseaux sociaux on a TikTok on a Facebook on a total na ebite tango zo vendre nzoto na yo tango zo chango bongo lelo ozo moneza bien ma image wana ekokanga yo bomoyi mobimba bano yo kobota de génération en génération ba omona image na yo mwasi biloko yo salaki le bozala une femme heureuse vous assure. Pour ceux qui le mitiki na TikTok, TikTok est commandé yo.
po fo yozwa mbongo po fo omitika tande baosaka na mwasi basala publicité sous vêtement ya soutien mwasi nde fa sala ngo ale bafilmango batiango na réseaux sociaux. Est-ce que biso mo babongo ezosala te bandeko basi biso moko vraiment bacerveau ezosala te ntango bazosala biso bongo ezolobela biso eloko te vraiment baexpose biso po tomona yango même na poto bino baza bana nyoka baza batu te oke na esika moko soki na vitrine soki na maison moko beza na batu nayebi te marchandise baza baetale bango wana ndeti na koti na ye kosomba et puis ça se négocie soko ozwi oyo bapesi yo montant ya oyo manager azwi mbongo yo ke kuna bitumba so bosisi bitumba à la fin manager akateli yo parti bandeko eza pasi hein? La femme, tout ça c'est la femme. Tout ça c'est la femme. Donc marchandise neto mona akaka keno ne lambo mekano elambo ekoki asavaya na mbongo ngana ebite mais basi yango bango moko on dirait bongo vraiment ezo salate basi yango bango moko nde mituna bango ezo yango bato babungisi bonzambe eza pasi basala makambo lolenga malamu yango tango nyonso biso toyaka kodénoncer na kati ya etando toyaka kolakisa valeur ya mwasi parce que bayaki mpavita mpe bazalaki basi banengo ya nzinga bazalaki basi banengo ya mafuta bazalaki basi bamakenda nsamba bazalaki basi basogolo keju bazalaki basi oyo balutaki mpona kozala na bango na mokili. Pourquoi pas biso? Pourquoi pas biso? Tout à la base ya ba arabe. Baza basi lokola biso ti. Baza pe kitoko lokola biso. Mais na kati ya kozala na bango bayebi mam ko couvrir ya bango nzoto. Eza pasi surtout au mona moi surtout aza marié. Au mona parce que le beza ya eza domaine privé ya mobali ne. Mais biso ba mama bino tolanda biso na etando. Yoza moi sa libala. Okoma peka kolata parce que mona ki bilamba na réseaux sociaux. Okoma kolata parce que boza na influenceuse moko ya lata ka nyonso ebimi na mokili po binga funa lata lokola ye. Valeur na oya bo mwasi. Valeur na oya bo mama. Réseaux sociaux oyo lelo eza moyen ya communication. Réseaux sociaux lelo ba na biso tokota na kati ya numérique par rapport ya ndenge mboka ezotambola mokili ezotambola neso bakota na kati ya numérique mais chez nous en RDC banaye ba obongisa ngoye po mwasi aza na valeur na o esingili batikeli bisango à la portée de tous réseaux sociaux mutu nyonso mwana muke lelo ba parents bazo sepela nga mwana na nga ya 11 ans mwana nga 12 ans sa koli aza na téléphone yo maman tango pesi mwana moi si téléphone et mamba tala kuna moi je vous dis le ko la biso réseaux sociaux za lango surveiller te pour application mususu na bamboka mususu na ba téléphone abani za la te biso awa ndeke kosoma ka Android na nyo seza téléchargement atolo bana olinga mwana linga te au télécharge est-ce que bozo ba précaution ni baboti po bana bino ba kota na monde wana te ba influenceuse ba kota na monde wana te ba tiktokeuse wana olelo bazan ba assassin mwana mwasi abosa na kapasi na ye oya botela mwana 9 mwana libumu lelo azape sika moko bapanza mutu libumu po babimisa ba rein babimisa poumon babimisa foie babimisa motema po akoza $17,000 abosani ke mwana na ye mutu abemaki na libumu
abusani ke mutu na yende mutabota qui mais pour de l'argent. Moi savoir ka mwana tous on a les réseaux sociaux. Moi si tolo banini bon mobile mi tout tolo kwa tolo baraka buzangi bonzambe la femme to mitala vraiment et si koza pena temps ya komituna maman mambazo loba et ça vrai to eze alokuta bandeko balandi yo mo tango zo pena téléphone na yo pona monga na mona ngapa na mona ngoka na kati ya réseaux sociaux mutu mo azu téléphone ami chaboye ami matisa boye ami oh na tuna abatu soki sinasi soki gapo blog na yeba ngote soki sinati chat soki nini bo comprendre kala kwa na sela ngote ozano ka elongo lokola nga soki ngoko mo lokola niau okoma lokola mbwa okoma lokola cochon yemoko mikomi singulu oh réseaux sociaux siko kitoko nango eza wapi yo mto olandanga kitoka biloko na bosala eza wapi oza mwindu na ngolo boano a rechercher olingi kaka micha otie miche ba crayon okomi pembe otie rouge à lèvres meta musu na bomoto bochaka ngote ba influenceuse de mauvais goût yo salongo bongo na snat chap na yo ana soki snat chap na yo mais mutu musu kwa kesa on a réalité parce que alanda ki yo a moinde to chaki maquillage ana ya solo osuka influencer batu na mabe sans le savoir. Bandeko basi bazolanda yo yo ta musu bilamba ochela ka biso na réseaux sociaux oyiba kango odefa kango mais ce qu'on ndeko mwasi musu dokwa akomi influencer pa ina yo akomi obligé ye pas ala nango oyebi ngambo nini ozomema c'est vrai tout le monde on a mis sur mon souni tout le monde on sur le plan physique mais sur le plan spirituel ils ont joué rôle ya makasi bilenge basi ba maman bino ba ebozo bota bana bino ba eboza na banda kuna bango nazaki na video moko awa soki zalaki prena ngena senga bachela bino bana mi bale ba uti classe likola moto en uniforme je vous dis bana wana bazolongola blouse ya likolo po balata elamba mususu na likolo ya moto prochainement to luka bino image na to tshela bino na télévision na émission na biso maman zaka tempo ko moi no ke classe ndenge nini kala mona école mo sozo kende vers njili kuna to tanga école wana te otala bana nde balata ba jupe ya mulai tina makolo baka na suki na bango kaka chignon kaka to bengaka bakanga ka chignon soki nwani na munana nino bakanga maboko te bakanga milai te babenda kaka suki na bango école wana tant monsieur gozala ndakisa parmi l'école pour ndakisa ya mboze école ninga mafuta mwana tongi jupe oyo mwana bimaka na ndaku na yo jupe moko likola ba genou otika kaka kene classe lelo bana 6e des humanités tomoni ba makambo basali na nzela mais tozozela suto mona oyo ezala plus pire tant ba résultat ko bota pe mingi bakendaka na kokufa baboti ba maman po botiki bana ndo bazala influencer na réseaux sociaux botiki bana bino réseaux sociaux kumba bango yo mama koma fatigué na ndako tant mususu kutu mwana na tangi classe na ba propre effort na ye yo mama appuyer yete otiki mwana na liberté. Qui vous dit que koboko na mwana malamu zaka foza na mbongo mbongo eza papier ti oba mimela biso ba maman bo faillir na ba mission na bino ya oboko la bana po bano lelo bazana na ba TikTok wana bazaka bana ba série 8 ba série 9 bana ba 2000 Mon a 2000 à peine à 23 ans, mais ça influencé mon nene na kati ya réseaux sociaux. Mais ça mon ba parents ba kufatin.
tulandaki biso na su procès ovanda wapi na matete okoma wapi na bandal epaka oko na biso aza na esika fixe te me bapara baza na bomoi mwana mukie influence aka bato na réseaux sociaux soki etala epai abimeli o regretter nini réseaux sociaux bakonzi ya mboka ministre ya média tolandaki président ya CESAC dernièrement alobaki s'en prendre na bato nyonso bosala mabe na réseaux sociaux toboluka nanu réseau yango ekoma mpe bien ekosunga biso vraiment ke mutu moko alobaki boyebi koma kolandela ye puis kokanga ye mutu moko atiaki bolumbu na ye na réseaux sociaux boyebi koma kolandela nini na ye puis kokanga ye esala biso bien malamu moto bozo voter mibeko na place bosala makambo ebele botia mpe onano wana po tokoma ntango mosusu à l'aise biso moto zoloka mboka mwasi azoloka mboka o azoloba mboka ezobonga te mboka ezosimba te bakonzi botela biso mboka me mwasi wana na TikTok na Facebook na Instagram tomona ye bolumbu yoko misu boya kotala te ndenge yokotika akuna okuti yango ata lobi na lekanaki mosalaki nini omonaki po okopesa explication alokiti batinso parce que nayebi ke bato nyonso baza na kata TikTok bamonaka biloko wana la femme africaine la femme congolaise en particulier face aux réseaux sociaux osala téléphone ndeni ye biloko ezala na téléphone osala yango ndeni ba application nini osala na kati ya téléphone na yo parce que baza tout le temps moi si tout le temps accroché na ba film ya porno aeba ekozala ndenge nini butu ekoleka ndenge nini ndenge okene bitumba tano okene séance na ngai ya partout na okene osala ndenge nini tout ça c'est la femme bandeko balandi tozoloba na bino toyebi ete bosambelaka na mangomba mais bino bato bosambela na mangomba mpe bino bwana mabe makasi hypocrisie parce que bao bazalaka wana tala bango mpe quelque part suna ba TikTok na bango batiaka banzembo mona azobina mais na butu kalia mpemba bao bomisa batata bato bao bomisa bana bato mibali ponini TikTok ponini réseaux sociaux trop d'influence balandaki amonaki mutu bo mais nini lakisi ke mutu ndenga komi bongo na vie na ye eza mbonga misala mabe soki toyebi te ko se prendre en charge soki yebi kokanga ba sentiment na te éviter biloko mususu na kati ya réseaux sociaux ba maman kaka basi soki basi lelo bazo prôner balobi o biso pe soki mibali bazongisi boye biso pe tokozongisa mais bozongisa yango déjà te bosala yango déjà et monana soki lelo bo réclamer polyandrie c'est que quelque part bosala yango déjà une femme ne peut jamais réclamer polyandrie mbonda babeta yango po batebele te ponso yanko ibavandela yango po batebele te siko yoza nani olingi muno saleka beta mbunda olingi muno saleka vandela yo mwasi la femme bozo pesa biso pasi tango tolekaka na etando po nini po nayebi te tango bino bozo kanisa ke vie eza o bozo sala bobosana ke vie eza o bino bozo sala te moto esengeli ayeba na mokili ngai mwasi nayaki na mokili nabotamaki mpo nasala nini mission na ngai na mokili eza nini moto soki akomprendre mission na ye na mokili moto soki akomprendre ntina na ye na mokili moto akoevite makambo ebele mwasi akozala na bomo akozala na somo akoevite kosalaka plus de bêtises moto apesaka bomoi mwasi yo wana balobi 7e bête après les crapauds et soir abino te
Moi ça c'est quoi inutile mais bino wana biso to lingi parité biso to lingi boye et to lingi 50-50 mais 50-50 mais bino batal boso réclamer polyandrie 50-50 bino batal boso mitakala na bino na réseaux sociaux mais ba pia bino 50-50 ndeni ba pia bino valeur ndengeni ce qui bino moko valeur on a besoin mi pesa te yango to ono stolobaka na kati etando iye to kaka poto éduquer pone songi anzina fumukusu kia muzala mpanda na ngola susi na e eza bayindo bazongela bonzambe mwasi amiyeba cette vraie femme valeur nezanini po mwasi amiyebi na e penza te yango wana abungisi nyonso soki bokanisa eza lisumu Adana Eva po aliaka mbuma ngana lobi na bino telelo te bandeko basi bino bayebotalaka tango nyonso lolenga bomamo en tout cas bozwa ata mwa somo wana yo mto osala makambo osalaka wana zwa ata mwa somo wana yo oyebaki naza mwasi tala siko mokili mobimba babimi na libumu na yo tala siko mokili mobimba yo nde mto boti yango tala siko mutu ozokende kolongola bilamba aza mwana na yo Imaginez. Tant que ça là, au sala kawana, botanda mi 10 personnes devant mon balimoko. Bobengi yango métier. Na ebite. Borobota bana, o barotika la lobi na mokili, borobota bana, o barozala bongo eliki ya lobi. Bota la bana ni borobota kasi. Pour moi ça comme atina niveau zuisi mazoe bate semio ya nani akomotanga ya François ya Jean ya Mansoni ya Mbala ya Luyeye akosisa bakombo nyonso ya Yakalau asisi bakombo nyonso ponini amiyebita bimaki na nani la femme. En tout cas, biso toli to kopesa bien na mokolo malelo na manaka na biso ya lelo esika tolobeli la femme africaine, la femme congolaise en particulier face aux réseaux sociaux. Bozala influencer te na réseaux sociaux. TikTok influencer binote. Instagram, Facebook, WhatsApp influencer binote. Mimona naza mwasi oyo esengena zananga na plus de valeur mimona que ngai nde mutu na memaka mwana 9 mwana libumu na ko se comporter ndenge nini mwasi abungi si bonzambe esengena mwasi wana zala éduquer tokokoba koloba na bakonzi ya mboka soki ekozala na commission de censure mobimba oyo ekobanda kolandela makambo ya réseaux sociaux ekozala bien po esunga biso na Congo esunga biso na Kinshasa basi bana otozo bota en tout cas ba tambusa bomo ina bon malamu pour ce tozo continuer boyer je vous assure de génération en génération ekozala terrible mundele ana race moko te bi race de vipère ana ene loko ko apprendre bisote biso nde mutoyebi bonzambe ya solo. Maman, la femme. Éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation. Ah, biso to baby sa nation, to tika nanini. Ah, te réclamera 50%. C'est vrai, ba pesa bisango na comportement nini. Maintenant de mingi na bino ba ebolandi biso ba comprendre les lois qui émission T avec facilité, ça qui émission moko. Et ça la passe tant to zo bela mara moi ça zo sala ponga moko naza pe mwasi. Wana tozongisi bongo matondo na bandeko bazaki na sima matalatala babi petit mais costaud tatambala mansadila matondo na bino na bandeko nyonso bo accompagner ki bango na eteni ya sima matalatala
po nini te na cordon kivuya baasista kibiso matondo mingi na bino kuna tomoni na régie tata kwa kuyakala ou matondo na bino matondo pe na DG kwa mambo bapesa kibongo biso nzela po nini te babina héros dans l'ombre yemo kwa miyebi matondo mingi na bino pe matondo na ba ndeko balandi banso bozaki libaku na mokoma lelo ya kolanda biso na bino tokutani na manaka ya sika mikolo mizali koya na bomoko nde tokolonga matondo.